Émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote balandinyo sur émission Moseka Malheur Moderne. Lelo tokei na bakote ya bandundu na kimwela. Tozo tala ndenge mama na biso azo sala mbika donc ngai kamwisa nga makasi ndenge azo nyata mbika mais en même temps ezali kama okamwa te parce que na ba culture ebele et ça les maka tout le monde na bato bazo sala ba vin bazo nyata ba raisin bazo sala mafuta mbila bazo nyata songolo pakala donc to yebela kaka que ba biloko mususu et ça les maka bongo donc ezali kama okamwa te mais c'est vrai que soit to baki to landela nyonso et ça somme. Voilà chers amis, aujourd'hui c'est juste une vidéo pour vous montrer un petit peu comment se fait le séchage des graines de courge. On a trouvé une maman en train de le faire, c'est assez surprenant parce qu'on voit qu'elle est en train de marcher dessus. Et on se dit qu'en même temps, c'est une pratique courante dans le monde. Hein. On voit des raisins parfois écrasés à pieds nus et beaucoup d'ingrédients de ce genre. Donc moi ça m'a quand même un petit peu fait froid dans le dos. Mais voilà, je voulais partager cette vidéo avec vous. Donc bambu mango na zamba eza belé siko kati yango alo bando bimisa ela ba bilo mususu na kati te eza bambu mabo ya minene siko yo zozo ambili zo kebete zo kasa sima ochango na mai te otiki yango e poli so ke poli siko ya ye bando siko boye ekauka siko combien de jours boye peut ekauka bien soki moya makasi lelo lobi esili siko boye ya kolia to ya koteka soki ebimi ebele toteka soki ebimi moke ya kolia mais so ekauki na osomba ata moke amema na okiasa ozokanga foto mais bon est-ce que pour autant ça qui passe hein etondaka na 3 bassins ba 4 6 bassins voilà ça qui plaît tosembelaka masango siko oche moustiquaire po banyama banini oyo basoso bapanza te soki basoso bapanzi moya kondokotanga ezalaka Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêché au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malheur Moderne.
The wind, the clouds break, the shadows start.